Mbote balandi MDGD TV mafuta ya sika. Nzamba pambola bino. O bozomona liboso nange ezali liste ya cotisation ya matanga ya artiste Suzi Bantu. Bandeko, pourquoi tu as ça l'émission? Parce que liste esali mamana polémique. Et effectivement, il faut ça à polémique parce que non, il y en a des artistes et comédiens moussous vraiment. Et attends, matanga. Et c'est vrai, moussous, ouais, PC à tel moins raisonnable. So, allez, lo, kongina mungu na emezana ba moussous penze. Il faut kolobelango. Il faut kolobelango. Et totangela bino bakombo nyonso ezali wana bambongo bapesi. Et lors na ya liboso na ngana loba vana ba notanga bakombo ezake. La mort c'est la fin de tout homme, hein. Suzi ne reviendra plus. Suzi obika suna batute. Suzi akena na mokili ya bawe. Donc ce qui veut dire mbongo oyo mutu akocha na matanga to pe contribution ya matanga eza neti mbongo ya suka oyo Suzi allié na part na yo sikoyo un collègue, un ami, une sœur au bozala ina ebo passa ba beau moment akufi akei et toi ozoya na $15 na $20 pour na contribuer na matanga et puis matanga ezala cher bandeko ko organiser ba matanga et tout ça bien qu'azaki artiste gouvernement quelque part et ko soutenir ko chaper le boko mais quand même ezate ya ngonde mutu et ko pekisa bino bo contribuer ou encore bo sungande kona bino yo zana tina total la gouvernement bon de toutes les façons bandi na ozala mulaite na ekaka to sa mo songi na tongo eza pasi pe mawa to banda na nani kombo liboso Bellevue Kandi $400. Pour votre information, c'est Bellevue qui a embaumé le corps de Suzi. Bellevue tango Suzi a kufi Bellevue ba tango ba kena na morgue Bellevue mutabimisa mbongo po ba embaumé Suzi. Bravo Bellevue Kandi. Soyi tozali pourquoi bana bakeke classe na ngana vendre bango ba betela ba mpenza maboko ba beti Bellevue Kandi ba beti maboko pia. Fatou Kayembe $50. Bon, c'est quand même raisonnable, hein? Et Karine Pala $50. Maman Karine Pala na niveau na yo oke tia $50 na matanga Suzi wana penza na boyango so Fatou Kayembe tia $50. Karine Pala rocha 50 te Karine fois chata 250 $50 ya mokie pona Karine Pala bat bayebi Pala zorambongo Pala azali aza entrepreneuse. C'est une femme oyo mambo bela salara tonga rebila Karine Pala za cher kotongela pas et papa là leki atana ba prix à poto j'étais et Karine Pala $50 toleki Baby Donja $20. Bon baby je peux encore comprendre na âge nae na ki baby nae Aria $50. No comment na leki Papa Henri $100. Bibiche Tuseku Ciara $100. Bravo. Dacosta $100. Ça va quand même. Bravo. SB Sila Bisalu yebe dana banero lukaye. En tout cas nzamba pambola maman na ba cook pomba ya scène les transferts les plus chers approuvés pendant les transferts les plus chers $50. Maman nzamba pardon $500. Maman nzamba pambola yo nzamba pambola SB etala ba GTM nzamba pambola SB $500. Bijou la reine $50. No comment. Gesho $50. Gesho pa mona na maboko makasi Gesho yengenga maboko makasi. Papi Kader $100. Ça va quand même. Ana poto a songé quand même à contribuer à tindi $100. Renati Foku ça $50. Bravo ya Renati. Bravo. Thérèse à 50. No comment. Ye coupe ça 50. No comment. Metampinga $200. Félicitations artiste, bravo. Elbimboui
$20. Bon, Elbi Abato, Azala n'est trop na CNT. $20 à Mawa. Ça va même. Mirma, $20. Moni Bofosa, $80. Bravo. Mère Evala, $200. Bravo. Hey! Tata Oyo. Il venu faire ça à 5 minutes. Na sabola Elko. Bande faire ça à 5 minutes na sabola Tata Oyo. Tata Walibandi. Bande ko Elko a $20 na matanga Suzy. Ata vous-même. Bomoni Elko. Na âge à Elko. Na niveau ya Elko. Ata so azali mbongo te. Ako defa. Mais na ndimite Elko azaka na $20 à pamba. Fala ke na tako defa. Fala ke atako defa. Bandeko tata obozomo na kombo Elko. Bandeko na komponaka Elko te o chrétien ndeni. Tala. Yana basel na nzambe belé. Il faut baleka na ba délivrance. Délivrance ezaka pona bandimité Délivrance ezaka pona bandimité. Na oka Elko za serviteur de Dieu. Ce qui pasteur, je sais pas trop mais c'est qui va za chrétien. Tata il faut aller na ba délivrance ya makasi parce que niveau ya ba lien na bitumbeza na vie ya Elko bande ko bolimbisa ngai. Na lande émission moko ya Elko ezaka année passée où il a parlé de sa vie. Bande ko Elko bandi ko sambela, il avait moins de 25 ans. Elko bandi ko sambela azali très jeune, ezaka na circonstance moko na bosani. Nde mema ba on église elo mo so ba salaka bêtise mo so makambo so ya kisi so nini. Bandana tikela frère en Christ est-il. Pour votre information, bandeko tato bozomona na kombo ya Elko. Elko balate, Elko botate. Na niveau ya Elko, Elko mukolo Elko a plus de 40 ans. Bandeko Elko balata botate. Koko Elko. Na aja Elko baninga musu bazosimba bakoko bandeko bolimbisa ngai botenir ngai regard ta mwana mobali. So vous avez peut-être mwana mwasi OK libala ezoya te ma mobali mutabala ka mwasi. Et puis soki basi ya poto bazo kipe kutu tena bata pusu bazo keno kozwa pona nini 40 mibali na poto. Pourquoi basi bazwa Elko te? Elko faut quand ba délivrance ya kosakana te. Moko elo ozo lakisa penda ba lien ya kosakana te za na via Elko tala $20 na matanga Suzy bandeko na ngai. Do lakisa penda mibali wa maboko makasi bakabaka te wana. Tata oyo. Elko balata bota te. Oh ezala tana bu jeunesse moi chérie akangaka zeme moko. Ba meka olongo le simba te mwana bota makola Elko rien nde bomona katata wana. Na ebite soka banga rate entrepose ko pe ko ya un jour. Est-ce que vous voyez ménopause a mibali pe bien que ça ba kara entrepose. Mingi za roso mutaleki ba 45 à 50 ans. Elko nzamba sunga yo non papa mabo makasi fo o le kana délivrance. En tout cas mabo makasi bandeko yo zangisa bato belé lole so bat bayiba te botoleki 20e Elko sifa loko $50. Bon sifa yote maladie sifa zayi maladie azayi pesu na scène était Rossi Milambo $30 Irsil Peshanga moi bandeko Peshanga tie $20 na matanga Peshanga tie $20 na matanga ye mutu bon nayoka pe pare bando yokana te mais Peshanga na moni atie vidéo moko na compte na TikTok bazali na Suzy. Bon nayebi te so avant sa mort babongisaka parce que namonaki bato polémique batiaki vidéo moko ya Suzy azoko kolobela mama katakata ando bwakela Irsil Peshanga ba jeton ye soit déjà akati ba relation mais kombo na monoko azotika te ata kutu yango so baban mama na tanga matanga baninga basala ata basambla $20 Irsil Peshanga oh non maman c'est méchant niveau maboko makasi oyo yango te niveau maboko mais elongi Irsil efundaka elongi Irsil efunda mpenza kabara te toleki Prince Chabani $100 mobikisi $10 mwa mbalo andoki ye kutu na kotelema wana te mobikisi ndoki aotia $10 na matanga Suzy sorcier na ye kutu na kotelema wana te pardon o kombo nazomona ne Tiana TV $10 pardon mame pela $20
utaboka koma mutu epela moto telefone na ye ekangami ye telefone na ye ekangami epela moto $20 pardon naleki na retarde te mama naleki kombo na okotanga yango te likolo ya baekri ya rouge oyo eza wana mama nani mama nayebi te mama nani kombo moko eza wana me babilo ya rouge ekangi Mireille Mboudi $50 ça va président Zigora $100 bravo Pelé Lokwa lui il m'a épaté hein Pelé m'a vraiment étonné hein Pelé Lokwa c'est le grand frère de Sifa Lokwa pour votre information jeune moko ya bogar ya mbinga boye alobaka bien boye atanga boye bon asafisha pe trop te hein kala abandaki kojouer je crois pe elombe nayebi te so azalaka ti lelo certainement mais ya mo mpe mo banzongi ya skit ya rare alekaka na ye bo je sais pas so azalaka na théâtre obi akoma kosama mosusu to akoma politicien to homme d'affaires parce que atie $300 waouh Pelé Lokwa $300 waouh Alain Mabana 50 spaghetti $48 moi monsieur et mamena leki Dieu donné yoma 40 000 francs congolais à peu près $18 Dinana $100 ça va Nadine Lumaya $100 Emine Bosako $20 Nadine félicitations avant naleka Elmine $20 Amelia $30 Via Queen 50 pas mal Léa Ndaya $20 Léa Maboko Makasi Étoile $30 ça va bah étoile bah artiste bon bah maintenant on a au moins clair pensate mais bon quand même c'est encourageant Malou Monka $20 Pamish Ayake $20 Niki Kumbus $20 Junior Aigle $20 Bibish Bongonza $20 Priska Kanoshipi moi ça m'a raté à Maboko Makasi $20 Laetitia Mwamba $20 Fanny Massoudi $20 Nada Mastor $50 Pasteur Nzao $20 Adam Suluzolo 42 000 francs donc $20 Jolie Yasmine $20 Onan Mona Gim Sogi Gim $20 JLM $20 Popine Momoti $20 Elise Salumo autant marquant en pétage Elise Salumu bata ba influence bata ba loyenge basa ba konzi Salumu nalobi na ebela ba fier oyo salaka wana mwasi abwakama na ebela kitoko oyo za nango penza na yo pesa $20 na matanga souci sérieux bandeko Elise Salumu $20 pardon na leki Lumière Chanel $20 japonais ça na sala $15 nalobi bon bakombo au fait liste oyo nayebi te bamisusu bapesi te mpona nini nanu bapesi te bakopesa nsima certainement parce que eza na bakombo ezozanga ya bagros poisson tel que bakaleb tukebana oyo nani omari mpe na monde yakabaka te omari nani lisusu baza ebele batata mikolo wana bavie elombe bavie masumu de brende surtout wana kutu pardon baza ebele basaisa malgré kote koyindele yawa fo bapesa bambongo vraiment fo bapesa bambongo bien nani lisusu bon bref bandeko liste oyo esali polémique toyaki kaka biso mpe tosala kongo ça mais en tout cas c'est vrai totie mwa pilipili mwa juste mpona koembellir vidéo to pe émission. Les amis, pour ceux qui nous suivent, quand on a biso plus pour sa conseil toli. La mort c'est la fin de tout homme. De quoi Kofi Armon a souté bozane souté bolé a souté. Contribution to pe cotisation matanga na e ezane timbongo asuka o ya zolia. Faut quand même ko fungola motema to pe ko fungola loboko. Na ebi ke yo kabara na yo te. O pe ça difficilement mais na ba moment ba matanga boy. Quand même il faut kozala moins souple parce que Bible zoloba toza mesurer kana mesure tozo mesurer oyo lo na yango kobuka oyo sala yango bazongishelo ezaka te soki yo un jour yo po kufi bat boya contribuer te nzambe pa opambola ne yo na bandenge belé
yango na vie les amis il faut ofungola loboko secret ya kokaba bandeko ebomba ba mystère na toya kolobela ngo na mikolo ya na émission mona olinga na sala ya prophétie mo bapesi belle vie ekota pe ka lelo na ya kolobela ba secret ya kokaba les amis il faut ofungola loboko il faut kofungola loboko nzamba opambola bino to pa opambola yo c'était ça pour na lelo et beau partager émission nzamba opambola bino merci beaucoup à plus.